Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Coquette, ça c'est mon Madame Beauté Image. Moi c'est Libala. Balobi coquette, moi c'est Libala, coquette autiko bala. Oh ba comédienne babala kate ya lelo yango yo coquette autiko bala babala kaka e. Donc ceux qui moninga bali sepela bandeko to sepela na libala coquette en tout cas abundi makasi abundi penza mingi na libalo yo. Donc histoire eza totalement ebelé mais lelo ayeko sala coquette grâce finalement a commis Madame Image Beauté. Imaginez kombo wana image niveau nini sonaka soki bazobenga mutu déjà madame tel madame intel sala kitoko wapi oyebi ke mobile nanga futi mbongo po abalanga mobile nanga futi mbongo po ahonorenga. Donc, bravo surtout Madame Beauté Image, Madame Coquette, Tatine Coquette, yaba leki totalement ébélé yaba tout tellement balingaka coquette, ça c'est mon, ya joli de nous, moi c'est mon kitoko makasi, muyombe moko ya tongo makasi wana topesi bayombe nyonso mbote bao nyonso baolanda biso na minute oyo. En tout cas topesi bino bambote ebele na babisou totalement ebele. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. En tout cas, la famille bo eskizenga mungongo za bien te tala kama ban lili côté na biso. Donc moi kosu ezo déranger zo tungisa yango moi voix ezo bima kitoko penza te mais tala kaka il faut to sala ba émission. Donc ya choix ezate. En tout cas la famille lelo to memeli bino surtout makambo oyo boye bakate sur la vie surtout de Maman Coco, de Maman Coquette et surtout makambo oyo pe boye bakate sur la vie de son mari. Donc Beauté Image ezana moi ba makambo moko boye bakate yango vraiment lelo vérité nyonso eza totalement na poisaka ndenge ezalaka mais vérité na système a bien eza te que vérité a kofinga to ya ndenge nini ya mabete vérité moko ya kitoko makasi oyo penza bana nzambe bakosepela mingi makasi. Alors avant de commencer comme d'habitude, je sais que Maman Coco donc Maman Coquette ça azalaka totalement na ba fan ebele ya batupe basepelaka na façon à jouaka façon à s'incarnaka vraiment na ba rôle na ye pe na façon vraiment oyo alataka asemaki ebele ya batu vraiment basepelaka nango mingi makasi. Yango tozo senga na bino nyonso ba fan ya Maman Coco, si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne Étoiline Inès TV, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner massivement, abonnez-vous et commentez sur la vidéo de Maman Coco, partagez kandenge zalaka, aimez aussi la vidéo et que ça la biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Alors pour que to banda kandenge zalaka na moi ba émission na biso ya kitoko ba émission na biso ya bien donc boye ba déjà que sur Étoiline Inès TV tozalaka awa pona kopesa bino ba information oyo eza totalement exact. Tozalaka awa pona osala moi différence kandenge zalaka toloba na biso ka vérité et puis chaîne na biso ezalaka pe chaîne ya nzambe to finga ka batute to critika ka batute to jijaka pe batute mais tolobaka kaka vérité na kopesa bino pe ba information ya kitoko makasi.
Alors, pour commencer, en tout cas, tout ça, la biographie t'es, mais tout le bakaka, oyoboye bakate sur la vie de notre star Mama Conquête. De son vrai nom, c'est Coquette Sasa Semo. Wana penzande kombo oyo ba parents na ye ba pesaki ye. Donc Coquette wana ezalaka normalement kombo ba parents ba pesaki ye te. Kombo ba pesaki ye te ezalaka nde Jolie Sasa Semo. Sikoyo Coquette wana ezalaka kombo ya scène ye moko ani pesaki kombo wana parce que papa na bango aboyaki na kombo ya Jolie Sasa ekota na scène. C'est ainsi que ye moko ajijaki atia Coquette Sasa Semo. Alors, pona batu oyo bayebaka te ndeko na biso, tantine na biso, star na biso, comédienne na biso, azalaka mutu ya ekolo nini to ya tribu nini. Ebele bakanisaki azala mungala. Ebele ya batu vraiment bakanisaki azala mungala tellement que Tatine Coquette alinga kolia biloko ya bangala mingi makasi et sa façon d'être aussi apparence na ye amona na kake azala mungala. Mais en réalité, azalane mungala te, azalaka 100% muyombe. Donc côté ya papa na côté ya maman, bango nyonso ba yombe, yango esali ke yepe akomi totalement 100% muyombe. Alors, ebele ya batu pe namonaki na ba biographie babando tout na signification ya sasa. Sasa signifiaka nini na tribu na bango ya bayombe. Alors heureusement que tozwa ki moi chance Tantine Coquette apesi biso explication nyonso penza sur kombo na ye ya sasa. Sasa elakisi mayele. Donc soki bapesi yo déjà kombo sasa, cela veut dire que ozala mtu wa mayele makasi. Donc elakisi totalement mayele. Et puis na phrase molai so tolingi totiango na phrase molai elakisi mayele oyo etikaka salite te. Donc mayele moko oyo tika salite te. Donc propriété na propriété. Wana penza nde signification ya kombo ya sasa. Mais na osenga na bayombe nyonso ka ndenge ezalaka na système bien bino pe bokoki kopesa biso signification ya sasa na ndenge na bino ka ndenge ezalaka bopesa biso bokomela biso na ba commentaire et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. En réalité aussi Tantine Coquette alingaka salite te. Donc ye place nyonso aza alingaka ordre ezala alingaka propriété pe ezala eza te ke azalaka mutu a propre na nzoto na ye to na bilamba na ye te. Place nyonso aza ezala na ndako faut salite ezala il faut ordre ezala azala to na mbeto il faut propriété ezala ordre ezala. Donc alingaka vraiment salite te nature na ye alingaka ngo te ata muke te détestaka vraiment salite na vie na ye mobimba. Alors à part ça ebele ya batu bamonaka ke Tatine Coquette aza mutu oyo vraiment azala na esprit moko ya makasi. Azala vraiment mutu moko azala na esprit moko ya makasi mingi makasi. Alors que eza bongo te. Eza totalement bongo te. Tatine Coquette aza mwasi moko azalaka totalement émotionnel. Wana vraiment de nature na ye azalaka totalement 100% émotionnel. Et puis Tatine Coquette akokaka na ye surprise te. Wana déjà to pesa message na mobali na ye beau frère na biso kandenge ezalaka beauté image. Donc mwasi na yo akokaka na ye ba surprise te. Ye ba makambo surprise esimbaka te. Donc soki ozo ya na banzela ba surprise papa et osimba te akokaka ngo te. Akokakango te akokoka te ba surprise. Donc ça la makamususu mais ba surprise te. À part ça bandeko ebele ya batu balinga pe bayeba Tatine Coquette akolaki na quartier nini parce que toyebi ki mutu na mutu aza na quartier oyo akolelaki quartier na ye neti bao to bengaka o bana bandal bana njili. Chikopo na Tantine Coquette ye aza mwana ya matonge. Soki tomoni mubana matonge déjà tomoni papa Wemba
à qui nous disons que son âme repose en paix. Tala kaka ba quartier wana déjà kolata nde kolata. Sapologie kuna. Yaza mutu a quartier sapologie quartier matonge penza. Wana to pesi mbote na batu nyonso ya quartier matonge. Kandenge zalaka donc na système a bien bino moko bomoni na quartier na bino ba star bazo bima. Tozalaki na papa wemba lelo toza na batatine coquette sasa donc kuna nde ba star quartier moko ya ba star makasi topesi bino bambote moko yako sakana te kandenge ezalaka boumela na bino na musala kitoko oyo bozo sala na ba quartier ya matonge. À part ça, la famille ebele ya batu naka soki tatine coquette tangaki niveau d'études na ye moko kutu azuaki diplôme d'état na pourcentage combien, parce que toyebi ke ebele ya batu olobaka ke na tangaki mais so botuni ye examen d'état kutu ozwaki na combien oyebisa yo 49% mais aza diplômé somo. Alors pour na tatine coquette asalaki vraiment humanité na ye asalaki biologie chimie. Alors ayaki ko décrocher diplôme na ye na 72%. 72% la famille. Donc etikalaki soki 8% kaka aya kozwa bourse. Mais 8% kaka bapesaki ete. Donc 72% en tout cas aza mwasi moko ko féliciter surtout na batan wana ya kala. Ba examen d'été ezalaki somo. Eza neti ya lelo te bozo kende ba choix multiple. Mais ya kala wana ba choix multiple ezalaki te yo moko komaka ba réponse na yo. 72%. Aza mwasi vraiment ya ko féliciter ya ko encourager mingi makasi. Et à part ça, après ko décrocher diplôme d'état na ye tatine coquette pe akendo sala ba formation kandenge zalaka asalaki mwa esthétique na ye, esthétique et coiffure. Donc na minute oyo ya coquette asala ba modèle moko kitoko makasi mingi ba maquillage na ye moko ase maquillaka, ba perruque na ye moko amisalaka. Donc moi ba modèle ya simple neto bozomo na si alati robe noire eza ba modèle oyo ye moko kutu amisalaki. Donc azala bongo, elle est là comédienne, elle est là et puis ozo sala pe makambo ya esthétique kandenge zalaka. Donc azomi koti sa penza na makambo nyonso penza zo kota alobi na kolala te na kota bakota kaka. Et à part ça na université vraiment asalaki pe sciences infirmières, donc azala infirmière ya munene, mais depuis vraiment asilisaki nanu asala te vu que donc azalaka 100% na ba makambo ba théâtre yango ye kosalaki moyen vraiment à continuer kosala en tant qu'infirmière ezalaka te. À part ça, la famille ebele ya batu bayebaka teke soki tatine coquette azalaka pe na groupe na ye pe azalaka présidente encadraka pe batu. Donc aza na groupe na ye kitoko, groupe na ye kutu année oyo ya 2023 ezokokisa déjà 2 ans d'existence. Za mwasi moko vraiment il faut to encourager ye une femme totalement battante zo bunda mingi makasi pona vie na ye. En tout cas za mwasi moko ya ko encourager mingi makasi. Alors groupe kombo ya groupe na ye ezalaka que l'on sache wana nde ezalaka kombo penza ya groupe na ye to tunaki ye pona nini que l'on sache. Alors apesaki signification donc eza kombo moko euti na inspiration divine, donc que l'on sache que tu es Dieu. Wana penza nde ezalaka signification en groupe ya kombo ya groupe na ye, que l'on sache que tu es Dieu. Donc en tout cas, je suis sûre que bandeko bo comprendre vraiment le pourquoi tiaki kombo oyo pona groupe na ye. En ce qui concerne ba couleur, mutuna mutozaka vraiment na ba couleur oyo alingaka vraiment na vie. Pona tantine coquette vraiment alingaka rose mingi makasi, parce que pona ye rose ezalaka elakisaka totalement bolingo, parce que tantine coquette vraiment aza mwasi ya bolingo, alela bolingo fort penza, alinga bolingo, aza mwasi ya bolingo. Et puis alingaka pe couleur bleu ciel, wana penza nde ezalaka ba couleur na ye.
En ce qui concerne repas préféré, en tout cas pour naye alingaka ngulu makasi. Alinga ngulu ya kolamba, ya kotumba, ya kokalinga, ye ngulu vraiment alingaka ngo mingi makasi. Et puis alingaka mbisi ya mai na madesu. Selon Tatine Coquette alobi akoki kolia madesu du lundi au dimanche sans kolembate. Donc akolia ngo jusqu'à fatiguer. Wana penzande Tatine Coquette. À part ça, en ce qui concerne le sport, ye alingaka footing, yango alinga na ye. À part ça, alinga pe musique mingi, so ki azana ndako boye, atie moi musique, azo yemba n'importe quelle musique. Et à part ça, alinga voyage. Pona nini, alinga ko découvrir place ya sika kandenge zalaka yango alela voyage mingi. Et puis na vie na yepe asi a voyager ba place ebele asi ake déjà Europe, ake déjà Asie, donc ba place ebele asi ake déjà na ba village pe akendaka. Donc aza moi shimoko alinga totalement voyage 100%. À part ça, la famille ebele ya batu bakotuna soki mama Coco azala na bana. En réalité, mama Coquette azalaka na mwana moko oyo abotaki, mwana na yepe asi abota. Donc mama Coquette azalaka pe Coco. Aza pe Coco. Donc Coco moko ya kibujeni, mwana na yepe aboti na kibujeni kandenge ya abotaki. Donc eza kaka bongo. Alors sur la vie maritale, bino moko boyebi déjà depuis samedi, hein, maman Coquette assis à Bali, donc a commis officiellement mwasi ya papa beauté image. Donc kandenge zalaka na système a bien de babalani a commis madame son épouse. Alors en ce qui concerne aussi moi parcours ya mobali na ye kandenge zalaka, bino moko boyebi babandi relation na bango lelo te. Relation na bango ebanda déjà 10 ans passés. Donc lelo ba eko balana relation na bango 10 ans penza eza teki babandi lelo ebele ya batukutu balubaka oh mobalo aza mwana muke babandaki lelo te bandeko babanda kala 10 ans de relation amoureuse. Donc kandenge zalaka donc na minute oyo mobali na yepe asi abota na Ruth. Ruth eza mbanda ya Coquette, ya mama Coquette. Donc Ruth wana na mobali ya Coquette basala ki 7 ans de relation. Mobali ya mama Coquette bando vanda na ye na poto kandenge zalaka bando vanda kuna na mwasi wana en même temps aza pe na mama Coquette. Donc bolingo sur bolingo kuna nde babota ki pe mwana moko. Donc ye beauté image beau frère na biso ya kitoko makasi na Ruth bazana mwana moko oyo babotaki. Donc en total bango lelo mwasi na mobali mama Coquette na mobali na ye bakomi na bana mibale. Donc baza ba parents ya bana mibale bandeko. Donc eza mwa bongo. Donc libala nde libala na komona bango boye en tout cas balingani mingi. Ya beauté image vraiment alela mwasi na ye. Alinga mwasi na ye. Ye vraiment na mwasi na ye ko simba te. Ko simba te alinga mutu simba mwasi na ye te. Alobi mwasi na nga bo mwana. 10 ans de relation eza ebele na 10 ans wana ebele ya batu bakabwana. Ebele ya batu babota kutu mwana déjà na 10 ans de relation bana soki 3 soki 4 mais bango bazalaki kaka relation en distance. Mais basaka na bolingo lelo nzambe eko sala grâce ale ba eko balana sikoyo ko lâcheté alobi mama Coquette aza mwasi ya vie na ye aza penza motema na ye aza mwasi oyo soki amoni ye motema na ye gangi oh donc ezala bongo alela mwasi na ye papa oyo omona ye ka ba calme boye aza pe mobali ya bolingo makasi. Aza mobalo tolobaka mobali ya bolingo eza mibali ba mosusu bazala na bolingo na bango te mais oyo somo bandeko suka vraiment na bolingo alela mama Coquette mama Coquette pe mwasi ya bolingo. Donc couple oyo ozala somo ozalaka nini ba couple ya banani ba Rose na Jack Titanic to mona film kozalaka Titanic bandeko moni ba bolingo wana ba bolingo ba Titanic ndenge zalaki. Donc ba ope mibale ba bolingo na bango ezaka ba bolingo wana ba Titanic.
nde babolingo na bango. Donc zonga boye yaka boye kotoyo simbaka boye ozala somo bandeko. Bon biso tozala awa mpona opesa ba information donc bozalaka branché, bozalaka connecté ka ndenge ezalaka. Donc makambo ya kitoko pe ezoya makambo ya kitoko ezoya kala mingi te kutu tokotisela bino biographie ya beau-frère na biso Beauté Image ekokota pe bokoyeba makambo nyonso niveau d'études. Donc parcours na ye mwa makambo ebele azala ekolo nini ebele ya makambo nyonso ekobima na poisa. Bye bye la famille et à la prochaine.